Andal ba on mec fali poupa bana kitambo ngape na bité ngaloka na za youtubeuse Nathalie Sugo youtubeuse oh je suis mon mobile yango na kaka yo youtuber Bercy à mon azo répété na bisoté hier baike aza toujours na la team Wata loko la baike aza toujours na la team Wata eza ya héritier eza ya totori na ya tembi ozomona mutu azo akaba engagement nyonso eza héritier yemoko soki héritier moko lelo lobike Bercy a longwe a loko héritier lobike Bercy mwana lobike nano a longwe te la bonne musique ya hérité Wata totori na yatembi pato banga na biso mutute toyebi ba jango ndenge zala kalio na YouTube bango pato yebi bato be basomba ba vi bazali ozomona me biso penda ke bato ba ozwa penda bafle penda ke yoka pesa bato musube toyo kangoka na YouTube mais emso ke pe lelo emso nde ba de confiner biso bato ba obina na bango te ozomona la accepte ke oui bato pe basomba ka Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi metu yango moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko ba pesa ka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga ba pesa na malade mais Aïda, malade on a bimi kakaté. On va donc la bimandele ni ata yo moko pesa. A on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pour na kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino bo éviter. Mbete zo sala mouvement au malade ya lingi. Wifi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Ça kombi tuna. Nazana mbete hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Nana zongi Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit Misunga ta santé c'est ta vie na clinique Misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière est-ce que Tiambezali ezali te ayebisi mututu porte eza ouvert bango bataleke place bandeko tambola nzela ya kibien te talaka souffrance ba otomona na ngola souffrance ba moni na musique banda babotama no batikala omona yango te mais epa ya papa na bango baliaka bamelaka kuni kome ndeke yo moko fomi bimisela ndenge na yo moko mefolele mais okokite yango no moni bana bazongi na ndako na bango bonne arrivée ambiance eza kitoko na la team Wata talaka mwasi ya ba criminel ozomona ngana comprendre te ministère na biso o alongwa kenda ko bala mwasi ya modèle wana na yebite nga penda nde na zaka janvier kana ba locks na ngabo kande na zabo Evaldi ata ba kabeli ngai mwana mwasi wana mama kobeli ya ofele na zoite soki ya kozonga soki ya koya na répétition tobi porte eza ouvert pour na motinyo surtout to bengani Bercy te Bercy lui toujours aza na la team Wata biso to zelaka Bercy mwana to zelaka un mot à dire ya yemoko la pulga totori na ya tembe plus que ya tembe po yenda za kolokes Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a on va te là qui a donc malambré qui me vient. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.
changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Bana ya 91, bana 94, bana 77, bana 78, bana ya 93, bana ya Paris. Bolela ki ya tro, tala esika na bino o esengeli bokutanaka. Yango yo! Chez Djonga de. Chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, ebongo kote ya musique enga ye. Chez Djonga de, babosani bino te pona kote ya ambiance. Chez Djonga de, ekofongoma mokolo ya vendredi 18 septembre 2020 avec impact na idéologie. Et sengali koyebake chez Djonga de, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awande sika ambiance ezali kolala. Adresse ezaka kase moko o ezwami na 15e mairie puis Disme Orly 94 350 Ozamo Bimba. Chez Djonga 2 weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te. Oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bako banda ko sepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo kozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutakonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone na miwa ya nani chez Djonga de. Soki olingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Bonjour, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à ce net moment, sans ne pas de l'air à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par les vôtres, Valdi Tamou. En tout cas, Bana Poto, Bana Mouka. Merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. On se trouve vidéo sur un canal la vidéo préférée, Fimbo na Fimbo News. En tout cas, merci na bapel la bino Bana Poto, Bana Mouka, ainsi que ba Warrior. En tout cas, et ça l'a bien au Sakanate. Après avoir comme on a un témoin économique, vraiment, il y a un problème très confidentiel. Il y a au Sakanate, mais si déjà nous sommes dans les bons, dans les beaux héros Saranate. Il y a un zongi sur Moussa. En tout cas, merci na Bagnos Balanda. Il y a vraiment une box en coulisses. De belle babenga vraiment tout ça là bien à Monique. Nazara vraiment ya batou. Bana poto bana mukimba tikana bisabino vraiment après avoir consommé ba critique et belé concernant Essaeli na biso. Surtout critique na mino mingi ezalaka esika ni bosala ba vidéo bisika bosala ba vidéo un mot vraiment ezalaka pena bien te bosala posa ya beauté et bimara bongo di bosa betando na bino. En tout cas yango wana initiative moko ko ki a vraiment colossal ya initiative munene ya kosakana te ya wapi opération Fimbo na Fimbo ezwa siège donc ezwa kije azwa plateau na ya bien pour rendre l'utile à l'agréable ndenge bino bolingara na yango na mikolego ya Tom Soumokolo Malobi Boromona bongo numéro vraiment ya compte au wapi et osala construction à Marambonne sur notre Sabino Siko et nous allons afficher na bande de l'écran pour rendre l'utile à l'agréable, permettant à l'obango pour l'obango trouve vraiment rendre l'utile à l'agréable. En tout cas, bana poto ba fan nyo sur film na Fimbo, ba abonné nyo sur film na Fimbo na que tous on a plus de 80 000 abonnés. Mais c'est aussi contribution à 10 000 personnes. En tout cas, tu reçois la minute loko bien resaraté. Par exemple, na bateau, nous ba benga déjà bi poni borosa la beauté, poni borosa la beauté. Balanda ka kambuma o ezali à côté. Atomi bande comme ça ba sala on paye bien. En tout cas, tous on jalousie envers bango, tous on a keto tene ba na Kikongo. To bete la ba maboko. Biso pe to sala ngo sala bien ndenge bino bozali ko linga. En tout cas, opération ko banada mo ko malo bo numéro za la bon affiché na bas de l'écran na bino. En tout cas, avant de commencer l'émission les lots tikanga na saluer dans les champions Caps Kapanga la Rolls, les motivateurs de tous les motivés, monter ma maman Lisette Lokange, na Roger Ndonga, les grands colonisateurs. Pourquoi pas Bayabiso Batika Rabiso depuis Moussika, en tout cas, na fonction na minene, en dépit aux Alamutu Munene na Kati Afrique, vraiment, et à l'Arabiso de près.
ministre d'État, le premier ministre ivoirien, donc Ahmed Bakayogo, na longo lui pene koti, na pesio mbote, donc merci pour l'appel père, en tout cas ça la biso pena bien, famille film na film zaki pena rosepe, donc Ahmed Bakayogo, pour pas soule kaouka par zouzou, bana poto bana mokimba lelo bana betaki tout, la team Wata pour bolu barabe bino kaka côté mon non tout ça pour na batunyos mais mingi na ça bino à venir à site ya ba warrior mais tu que batunyos batala rabiso en tout cas on a le bango na ndenge ma bete babi a vraiment chaîne nyos ezakana liturgie na ndenge esa eli nango vraiment mingi ezakapena pour na ba préoccupation ba warrior mais to ya mbarape batunyos pour esa la bino kitoko na ça le bon janvier Wata avec janvier Wata to remettre un peu ko lobela vraiment nyos pour essayer la bino bien. Si on a salué, bonjour Janvier Wata. Ouais, bonjour Valdi Tamboy. Bonne santé. Ouais, santé pépélé par la grâce de Dieu. Nous avons la santé pépélé malgré le confinement. Les cas sont très bien, santé normal, tout vivre par la grâce de Dieu. Ceux qui nous ont embêtés, mais l'homme il n'y a pas un Zambé, l'homme et voilà. Ok, opération, ma opération, tout ça là, plateau Sika, tout le que Sika n'a biso mort vraiment habité, bah warrior, bah proposer que biso n'a pas bonné belé à film na film. Est-ce que les comment venez aussi? T'es aussi bah déjà Ken Piana Magazine, déjà film na film, déjà grande équipe, au bah tout batala on déjà plus de 80 000 abonnés, déjà belé. Ceux qui manquent on a moqué $1 à time sur moi $10, so ma siège ils en ont facilité. Bon mon abi mission na bino bino bolinga na ba degré à propre qui toko pour na bi ke ba mère na so ba Claudine et buka motema telling ko prêtre et sanga na ke janvier natala ramda film na film ba fanatique ya film na film penda ba nombre baza pende belé mais ceux qui penda ba ozala idée wana penza ke oui ata moi $10 bon mon na ke siège ya kitoko ya mobange na siège o penda ke bon mon na ke ba janvier so ba leke au senti par rapport à climatiseur au senti penda ke moi mutokeza tala ne to libanda mais place on a penda bon mon na ke oui par rapport à ba siège mususu bon mon na penda ke moi propriété moi ça la penda que so j'avais vendu moi chemise na pembe moi na transpirer ça la tête et ça la biso bien pour na film on a zo ça ba bonner autour surtout na ba warrior pour ba soutenir mingi film na film so penda que bo chez moi maboko na film moi $10 pour na siège et ça la biso bien et ça la biso penda leng makasi que tout télé marapena na ba sabanzité tout ça la émission tout télé marana ba veni et ya penda dignité par rapport à vie na biso ba star au télé maboyo bika biso tellement na ba rankine belé mutu moko ya bo parti bon moi na mission ça propriété mais ba droit moko za bien ils a présentable pour na bino pour bolanda rabiso pour tout sepeli sarabango et ça la biso bien makasi. En tout cas, merci Nageba poto, tout est justifiable. Nous avons déjà que transpiration au Saranate, surtout biso batamine, ne pas de beba fingara. Yo zoto kanga muna okanga mutogi nengeni nderonanga sous le soleil à Kablan boy vraiment. En tout cas, et obimanango. Tolinga pena to chama kambangonde mbolinga mukolongo so moninga ta musuna mutoki seke comme yakindoki pour climatiser rozana avec impact na idéologie Janvier Wata boni ba sangwa team. Ouais, sangwa team toujours se comporter très bien kitoko ya rosaranate batutu baebi ba misena so o balongwaki déjà bazongi au senti pena que oui porte eza ouvert pour na mutunya sur le lot bon mon na ba ambulance baza toujours mon na ba gires baza tout mon na ba mfuluzi bazongi porte eza ouvert pour na mutunya surtout comprendre que rebana na ndenge ya mabete babunga e mwanzela mais papa azana mutema ya kibo papa atali mututé habité baka bana fona encadrer bango lelo bazongi place na bango et ça libso bien tozongi sur une équipe ya kalo senti pena ki ambiance o ezalaki jour wana na répétition et pas emoko totorina ya tembe na siège tembe na palin yebikaka na coulisse na mona pena ke ba mission na biso ba ye pena ke ba monde pena ke oui place ba kinda ke zayi nzela na bango te la team Wata toujours se comporter kitoko ya rosakalate bientôt mi ange mi démon activité ezoleka tellement kitoko Elvis Elvador na kati Angleterre boko sepela batu tout o bolinga kala team Wata net vient na gi basket mo konza double continent esenga janvier kala tote na ya bilamba il faut bando leka on a fimbo ba mokase wana ba biloko ebele na zoyela ne na pesaka valita motour ezayo na biso fait merci na ba parfait merci na ba montre merci na nyonso taka na tangi biloko to zoyela merci na gi basket mo konza ya double continent et que ça la bien moi en tout cas merci pena père na Guy Basket en tout cas comme le tanga mina ko vraiment indifférente pena Guy Basket des continents na pression monter ce que ça mais janvier wa toto le belo moko abi la porte est grandement ouverte porte vraiment la team Wata ko fonga batnyo so bazongi na batakala
mais quand la musique, tu as le gomo dash moro président Wazé qu'on a salué Sika Zali, monstre d'amour à Lobaka, Kebana Muto Sekenda, sur Azungi Zaratom, soit une idée derrière sa tête. Bah, tu as un intérêt, tu as un intérêt pour bailler pendant au cours moi savoir faire na bango baba mission loka ba mission surtout wana ezaka badage wana vina so Félix Wazé quoi mutalobi wana ezaka personnellement yemoko ezana mutunyo suite to yebi ba quartier latin ba musicien ba longwa ebele au senti ba borompe la bazongaki mettons ba yo mona ke fir à mesure a Jésus kende lelo basala ba carrière na bango ezana opé mabete ezala ka mwana nyo surtout na kati ya ndako ozomona emsusu liberté balingate ka emsusu parent pesa yo yo moko non faut zana mobali liberté o amneke papa bete lelo faut banda kuna ba kotaka 19h lobi ana okotaka 19h o kama lobi kuna zo mata 20h 20 mwana nyo sanda ko ya rabongo mwana soki ya sali mabe balimite ke il faut boire kaye babwaka mwana te so mwana zongi o comprendre que oui nzila na kinda keza mabe il faut avant na bima na ndako na ndenge ya bien il faut nazwa formation nazwa éducation ya bien yango no mona mwana musutanga mona ke adira yaki ayozonga na ndako kotisi penda ke oui face penda ke oui mon éducation papa pe saraye atali penda ke oui na rempli no ba formalité o ya papa après ce qu'on a bima na ndako na ndenge ya propreté yango nde héritier wata totorine ya tembe abi porte za ouvert na ba musicien o nyonso bakendaki o azana posa ko zonga asala nini azonga atali teke ndenge bafingaki atali teke ndenge balobaki atali kake héritier nazali atalika Brooklyn baloka bana nyonso tout aza père de famille yango no monike ayebisi mututu porte za ouvert bango bataleke place ba ndeko tambola nzele ya kibiente talaka souffrance ba oto mona nangola souffrance ba moni na musique banda babotama no batikala o mona yango te mais et puis papa na bango baliaka ba melaka kuni comme ndeke yo moko fomi bimise na ndenge na yo moko me folile mais okokite yango no moni bana bazungi na ndako na bango bon arrivée ambiance ezaki toko na la team wata ambiance ça qui tourne na team wata janvier bon on a biso ba soupçon to ka yende on a biso Bercy et moi na et suki ndenge bon ndeko na biso Bercy moi na rolo ba mabete sérieux az artiste le roi artiste seigneur surtout azaki artiste azaki kati na biso payer mo kazo bazaka kati na biso babi orchestre seigneur sur na mibeko na yango pour le moment artiste le roi Bercy moi na azo répéter na biso te yalo baike aza toujours na la team wata le roi la baike aza toujours na la team wata eza ya héritier eza ya totori na ya tembi ozomona moto azwa ka engagement nyonso eza héritier yemoko soki héritier moko lelo lobi ke Bercy a longwe a loke héritier lobi ke Bercy mwana lobi ke nano a longwe te biso to ko longola ete mais ba bonne chance na ye auto biselo ko na libanga o senti pende ke par rapport na confinement ndenge makambo bande ko tambola to mona ba vina biso ba fali pour ba bimisaki to mona ba faire gola ba bimisaki ba tutu ba bimisaki biso to la peke mwana biso Bercy ya mwana ate ko bimisa libanga lelo abundi na banzoko o senti pende ke oui na Kinshasa so lobi obini libanga to kosi fadi tambo o senti pende ke banda confinement ba déconfiné biso o senti pende ke o tambola partout libanga na libanga eza fierté pour na biso soki ya kozonga soki ya koya na répétition to bi porte eza ouvert pour na motinyo surtout to bengani Bercy te Bercy lui toujours aza na la team wata biso to zelaka Bercy mwana to zelaka un mot à dire ya yemoko la pulga totorina ya tembe plus que ya tembe po yenda za colorchestre merci na ki batebe ba tala biso on s'en était na Europe na rarement na zo l'autre fois tomba be ba menacer ga yo pa ndona biso Benji pour mamba Yvette Kalombo lelo sous na zuyo tout ça vraiment ramondé non tout ça là t'es vraiment ton dingo ça la pas ba tout sauter janvier wa tatango avec une dernière énergie aux c'est pulmoner vraiment pour na combo héritier Watanabe est-ce que on appelle un bénéfice bon bénéfice nangé zalaka pour na linga leader nga pena na la team Watana lobango clairement batutu bayebi naza fanatique ya héritier au monde zalaka moto akumisaka mazembe jamais akolongo na mazemba koma na lupopo ndenge mutu oyo akumisaka vita jamais akolongo na vita kumisa imana nga sikoyo nazalaka fanatique ya héritier wata totori na ya tembe na la team wata nga nazalaka engagé te na yebisaka batu nyonso fadi tambo eza makambo ko bomba te o senti mère na so Olga Mbimba ya vina so Robert Kakala benga ngai ebisanga janvier yo lobelaka héritier lobelaka o bénéfice ni ngabi na bénéfice kaka relation na bénéfice kaka so na kutenende batu musu bazwa salaire na fin du mois nga zo salaire te mais salaire nanga so na kutenene emso mutu musu azwa 100
na salaire fin du mois so na kutene héritier net na semaine so na kutene loka na 2 semaines so na kutene la semaine na kozwa 100 semaine na kozwa 200 mais so na za na problème aidakanga mais lelo janvier na yebisa batu naza engagé te na latine nga janvier ne nazawa na lobelaka héritier étant que fanatique ya héritier mais lelo Valdi Tamboy nzamba la raté banda sata ibambetu lelo pesko na komi attaché de presse ya camarade nanga ya artiste monsieur moko ya mboka azobeta musique internationale ndeto mona ba Dadju ndeto mona ba Maître Gims Jonas Paco lelo engagé na komi attaché de presse na ye wana pena nazo sala avec salaire au mona mneke oui salaire mokezo bima parler na refuta comme un porte-parole n'est privé ceux qui aiment seulement contacter ye soko lingi oh kotande zala ke oh contacter il faut contacter non janvier au santé benda ke attaché de presse na ye privé ngam na c'est les promotions ngam na c'est les marketing na maramunyo surtout comme les Jonas Paco moi na yelo ya solo santé Jonas Paco na passion mbote l'artiste musicien valoriser biso surtout na bana yelo tra bana yelo Valdi na ko saote na musique penda bana yelo ndeto ba dotra ba velai ndeto mona penda ba vebozi ndeto ba ve bandilu lelo tout ça pena na misiente Badolf Dominguez lo pena tout ça na misiente na yolo o penda ke oui alongo la biso so ndeto mona ba fali popa na bandal lelo so le kabana bandal ba koma fier au saranate fali popa zonga bona kitambo héritier o zonga bo ngiringiri feri siko biso na yolo ba vena biso ba Didier Lacoste tout ça la kana bango mais ba ve ba zongeli ba cop na bango o senti to na ba miel de son lelo ba zongeli ba cop na ba yo comprendre que musique ezaya makilate ba cop ni ba zongeli oh net vena biso Didier Lacoste ba déjà na cop mobo o ezaya kati ya famille père mais maman ya ba Didier Lacoste ba yebi ando te kamakala o mona mbeke oui mère ando te kamakala na cop na epinake oui ate kamakala na eke bande ko lesa ba ve Didier Lacoste ezay ko lati sa bango pa ve Didier Lacoste na yelo pinake vie mo azaki propre ya kosakanate malgré so beta musique c'est là ça la propre kasi na so propre ya kosakanate siko atali siko mère azati o mona vie pinake tali pinake cop o ya makala oyo ya mtendo ko lesa biso cop ya makala oyo ya ngotangisa biso ba classe ya ndo monique via so la cop a mokete tom so mais moi ndenge mo tom ya dénigrer kopa mukete batongela ngo bandako yango na zolo bataka ba fe ba bien ke mvuama talaka vide nemso Didier Lacoste ba bien ke mvuama na yebi ka somba sma 4 mani na yami nene e ke na sombi makala ezo yo teka na ba dépôt zo mona ke asongeli cop na musique eze sous-tuté problème na o sentimir de leçon bambe bana héritage na bango na yolo kuna za ndo fanda mingi na Fakobel o mona père na bango tia somba mapangu na cop na bango ndo tonga mingi ba hotel kuna na ba Congo na ba quartier na bango kuna na ba Congo après bana mboka bando tonga ba hotel o senti pinake oui père na bango za pinake commerçant pe muneni o mona miel de sopa tel na musique akoki yango te aye maison mais prendre na miel de sopa banda obeta anda benda ko mingi kolanda ba jeune oza ba jeune garçon mobi na yolo ndeza ba benga ba machwapanga kiri machwapanga ba yebi bana yolo tout les français de yolo ba yebi machwapanga pe bazalaki bando la tenda ba pantalon so moni kange be panzani ba ba machwapanga mais aye na musique mais musique peut évoluer penda bien te a hauteur so héritage ya papa na bango atikele atali bon moi 2003 mine aketonga na kuna na ba Congo na bango mo ba hotel na ekoti da kembongo to comprendre que au senti ba vina biso évoluer ko lai au senti père na biso lelo ndenge vitesse musique ezo kende ba ve ba bimisa so ba disquete ba ko mo betre biso ko ba sien succès biso to agent to linga ke musique o lelo ba héritier ba obé non pardon maintenant mai muke janvier oui mambo sala o zabena kala pour ta télévision pour comprendre que monter porte-parole orchestre le faut le barambangu bangu faut c'est comme si da préparer ma bloura récitation yango na kana solo ba ezalo ka ba ve na biso papa lai ozomona vie foloko vie lelo ba ko mo beta mingi ba sien succès pas bimisa sous disquete ozoma ce que to tala pe génération auto tela ki loka ba miel de son mutema nde to tela pe m susu ba ve na biso ba Didier Lacoste ba chez l'amputu ndeke ndane m sous exil na États-Unis bazo betela biso ngote siko biso pe bana yolo to na posa bénéfice moko ozoma to tala pe bo masa na biso Jonas Paco artiste o senti binda taika ndenge bino mo bolingaka ana ba kapase ba bilamba o artiste tout balata balata ye palata tala ya botama musicien ngana ye ba ke arabe na misa bando yemba na église après ya grataka ye moko a grataka penda zo yemba na église penda frère Berchi wana penda komboni akala o senti binda ba shiko ba mbonga ba yebi ba tutu ba yebi ba piro bilu ba yebi ba tamba bilu ba tutu ba Josmine ba yebi ba yebi ke oui Jonas Paco a musicien botama musicien mais l'air monde zalaka yebi kande to vivre na Kinshasa moi chance eko suri pa bando be taper bon la balle bien mais nzamba epesa ke moi chance moi bimé mboka libanda akema Lubumbashi ke na Kenya ayo kene poto tanga yo fani na poto otala pena ke cop na ngeza ki musique tanga yo zonge la biso sko na yo mona pena ke na ba plateforme nyos tonga mo jour na fandaki na otala pena ke masa zo yemba azongeli cop na ye na tali bona contacter na bité il faut na valoriser yolo faut na lobela pe yolo faut na lobela yolo ne na mona lo bana yolo bana bandal ba ovana meke fali poupa bana kitambo ngape na bité ngaloka na za youtubeuse na tali siko nani youtubeuse
Ozo mon mobile. Yango wana kaka. Yo youtubeur. Youtubeur. Il y a l'air aussi na comment monter. Osomona. L'air aussi na comment. Je comprends la seconde même. Parce qu'on a comment déjà monter pour na comme Nicolo. Pour na hôtel na yolo to asu na bénéfice té. Non la bénéfice té. Yango na tali sikoyo. Jonas Pago na soutenir artiste na tala chanson na moko to beta na Sierra Leone moko na moni pendant que oui. O senti pendant que ba chanson éducatif ayembeli corona ayembeli monde entier. Ayembeli janvier te ayembeli ya oli mushente ko damboka. Ayembeli mboka monde entier par rapport à maladie oye tu ko bim baby sa monde. O senti pendant que ana souci ya mboka ana souci ya monde o mo mnege bino so lié balar bido wala za frère na ngai o mati na lo babo niti na lo babo ye mo de bige janvier na zana no aliete na koliango ye pena na koliango penda ya kosamba te o tu na kolia penza mbongo ya Bercy eso na yebeke na émission o kota mamba boy non faut kana bureau o futa pena mbongo ya na commercial faut comme promotion wala kutu makamwana vanda na kutu lala no pongi apenda artiste omoni makambo tu oba miseba osala na mboka oyo c'est sengi to sala boto osala mo to sala boto osala oh nyo se sanga mina musique oh kinganda sala ka bobiso pe to sa to après osala nyonso baluka ye wapi comment on dit Jonas Paco en tout cas la page na ye nini ya commencer ko betika Jonas Paco page na ye ya Facebook yangwana bo s'abonner bo mona pinda ke ba makamna nyonso tout so bo côté ba plateforme nyonso tout internet bo mona mega oui dona Jonas Paco mo azo exister musicien mo bo to pesa le valeur ye pinda zo ici zo ici biso bena bilengi mo ya yolo ni total ba maître Gims ni total ba con to mona mega oui avec les musique te ne total bomba beta musique internationale bo mona mega ye pa côté na monde wana to mona mega to ana valeur na biso mo na yolo moi na biso mo ya yolo ya moto osepela maman Boasil Bokomba bo soutenir surtout na bana yolo nyonso tout en tout cas j'en profite pour souhaiter un heureux joyeux anniversaire à toi mère nanga Iget Mulunga motema papa na biso firmer ma toto en tout cas que du bonheur à toi madame Iget Mulunga en tout cas les gens mon kono profiter vraiment dans mon colo de melaso yoro melezali lia so yoro lezali pour mon colo vraiment ça vraiment mon colo symbolique et ça peut na ndenge nango donc c'est un colo spécial quoi en tout cas que du bonheur à toi na biki ba te beba otala biso bana poto bana mokima na biso bino opération ça c'est moko tongela fimbu na fimbu studio ya Tokos na ba matériel sophistiqué ou déjà kenye mo utena ngo poto bilo musu moto tika ngo na moyibo ya tena biso bino bolela rebena ba commentaire vali ko toka na ba mission ba tabino mo sous le soleil ya kabla na osandeni en tout cas bolé kana numéro déjà za l'afficher lobia ya banque so bois ki mo muke ata muke au moins en tout cas yeba e ko sala bien poto longa to musa ma monete me micho na ziba kazaka ebele vient na Gilles Vansimba l'infinitif grand maya sa yaki na star anjili na maman na biso tanya mukoko Mr Londres mais moi na betango était mulungeleki janvier tout sur la masolo ya la team Wata bientôt mi ange mi démon tous la ligne vraiment en fait yemora lo bara boze la bonne musique ya beta beta musique intelligent musique ya bêtise te ya insanité te m sovani papa na mwana boyo kadi penda beta musique mo apesa concert yanto ça batu tout obolinga keriti Wata totorine ya tembi bientôt mi ange mi démon na ibisubino batu ba rosepela na ibisu Bercy Valdi Tamboui nanga bengo Jonas Paco ozomona mwana osengi code papier moya western nyonte na poche tenga yaka nango na ndenga mabete Valdi nga penda na ndenga mabete yaka te mutu ozolobela te yaka nango yana penda Jonas Paco place na peso mbote na ipsaka batu ke bazala calme et Wata azolambela bino musique azolambela bino bilo mo ya bien moni pondu sozolamba na ndaku ezo moi temps eza ba bilo musu ezalo kamba yoto pa o nyonso to bima ikoleza ma yoto pondu pende bozobanga te ba inonce ba bimisa ki monde ezaki oninga na saka te internet ninga ki est-ce que bokuta na koka jambe te to banga na biso mutu te po biso to bimisa déjà pe to banga mutu te tant to lobaka to torine ya tembe plus que tembe biso banga déjà mutu te bazela ba mona penda ke oui ba featuring ya makasi ya complexité o senti penda ke ba vérité admis au senti bailo quand ba yimbi skone héritier tala degré ba featuring eza musuto dévoiler ba secrété yonto yebisa batu baza calme ba koyoka la bonne musique ya héritier Wata totorine ya tembi pato banga na biso mutu te to yebi ba jango ndenge za la na YouTube bango pato yebi bato be basomba ba vi bazali ozomona mais biso penda ke batu ba ozwa penda bafle penda ke yoka pesa batu musube to yoka onka na YouTube mais emso ke pe lelo emso ndeba de confiner biso batu ba obina na bango te
osomona l'accepter que oui bato pe basombaka ba mais non c'est pas un langage na pour moi on a basé tout souvent ben héros déjà tom sous niamana yo c'est bimagi mais yo solo bon d'une façon apaisée ça linga bien fort c'est normal tu là déjà un artiste international nana Jonas Paco de Pexio tu la Pexinga tu na la grandeur na ye as artiste international loka bato mona lola neto zo semno ba daju neto mona ba maître Gims il faut na PCP moi valeur na ndema bête ton nazo le kaboye er moment respect mon le moi lichite ya pembe par rapport ya carte agena na bena na mutu moi responsable au santé bien que nazo lobela artiste na lobela bandité nazo lobela kuluna te nazo lobela ndé musicien international Jonas Paco yondo mona bien que moi ben sanité moi bani na tchon moi là-bas mais internet réglé c'est soko dérailler na dérailler na bi que kota suka na ndenga mabete Paolo Schengen oyebi makambo nde sala mère nanga Olga Mbimba ya fina so Robert Bikakala maman Brazil bokomba mama social tindaka kandongo zo tinda ba matériel jeza kitoko ba kanisa lokana kota prison mais na koti prison te Guy Basket nazo sabino ke jango se changer kande bolinga ke zalaka j'avais wata totorina nazaka ka teti sur teti na otika la ka teti pona minute nde na olobela Jonas Paco soki kaka o porte parole ya maître Gims Mora leki o asalika ke ay ba ke na ko attaquer o ya daju na ko attaquer wana so na bien mais maman peut ba attaquer ba balingi na bango sous tete là lelo mais un jour pour moi ba riche ba balugila bino tout monde ba tout ba rappeler mais riche lelo moi na mosma ça la mission en tout cas bana poto bana mokima biloko vraiment toko longolongo te vraiment na kati ya communauté na biso et ça la pena bien te au monde na moto ko attaquer tina ba famille ya ba musicien na ba basi na bango en tout cas côté wana vraiment na mona maman père d'Armand Valère Mouké vraiment na mo ndeko moi ça rapena bino kuna longo mais lelo longo so penenge nini boulou yake osakana te omoni mama Kobel na ndinga mabete mama Kobel je so botali ka bomona ka Kobel botala yezo na ndakuti biso landa ba chaîne biso so ba RTGA ba antenne omona na publicité moi mama Kobel mona fimo azabu omoni ba biloko oyo linga sa logo nga benga ba 16 années là ba biloko mo mutu mo boy sa sango kala muta bando sa biloko ba baby Karine Mokonzi et ba délire na ye ko finga ba musicien mais ye moi revendre pe concert c'est ça le MC linga bala ba félicitations yo comprendre que moi si il faut ko bota moi si il faut ko bala siko charge wana ya vandi siko ya kanisa loka Karina kendela poto na copie ya ko finga ba para ba na ye pa bia zwango mais mbandoni ezali ye to fula na biso yete ozomona ye moko ninga sana bato MC ya zo finga bango lelo baleke banda lelo ti lobby azana moi ça ba criminel ozomona talaka moi si ya ba criminel ozomona ngana comprendre te ministère na biso o alongwa kenda ko bala mwasi ya modèle wana na yebite nga penda nde na zaka janvier kana ba locks na ngabu kande na zabo Valdi ata ba kabeli ngai mwana mwasi wana mama Kobel ya ofele na zoaite ata nde na kenda komela ba castel na nga ekoti Valdi na zoaite na yebite na ndenge penda batu penda bazalaka na forme ya basi so yeba ko comparer na nani na ebite soki ye penda em susu ako sukola ta na piscine nde baninga to monde rapport ba Karine bando sa ba spectacle l'air moi kangi penda libele ne photo tcha publier ye pas publier et total botala nzoto wana penda o penda mura de la presse baka ekota be kai banini tala niveau ya moi ça bo mbindo bongo sko yo musicien moi c'est memele porter malheur wana fimo kwa za porter malheur ya ko sakana te yango no zomona makamezo ko avancer te net ba musicien loka ba Diego na ndenge mabete bon chanteur lelo babina filer bazar exemple à suivre baba camarade na bango ba saka musande mona bango lo pe soka bimisa au pisne ya bien propre ya kitoko au mona bien que bat babina pas kinsa za la soute que oh kingali so bimisa ke loka bien au mona Valdi batutu bakolanda au mona bien que batutu bakobenga penda au mona senti penda que Olivier quel espoir ya bana mbinza bengiu Platinum monde a bengiu ozomona ezala ka bongo siko yo délire na yo komika ko finga wana za ba photocopie ya mukanda ya muninga yo pe créer loko na honnête nga le janvier le MC batutu ba mona janvier le ba Charles botami le mona banani ba o babenga ba défenseur ba botami ba photocopie ya mukanda ya janvier photocopie ya mafinga ba finga loko na banda o sala kala siko mona meke ba fani ba comprendre siko ba kansa len ndela banda côté lambe ya mame baka na bande ko liela ngo makasi ke ba fanatique na ye ba nani batindela ranga nzoka nde libulu ya ranking na ye bisoke Valdi tambo na ndako lala te Valdi yo yebite ngando tambola tuna beti 2 pa funa balolongi boso na beti 3 pa funa balolongi mais lelo j'en fa comme libre na tambola na bandal nde na lingi ki tambo nde na lingi partout nde na lingi
au moins libulu ya ranking bo kansala ba mama na oh ba mama bana FMI banani oh bana membre oh banani ba otya bino na bereri grave na ba vie na bino kanti ba 10 € na ba 50 € na ba kabela bino ba bongisa vie na bino ba bebisa ne ba vie na bino ba kota bino ba ranking leo boko ma limité ya na ba place musubo ko kota ba place musubo ko kota te yo ndo mona nga janvier na tika na makambo na ko mo gérer ba guerre na nga moko so na guerre mutu musu na hôtel penza ah luka on niga ba guerre même atana musique ba guerre ezangate ba guerre ezala non guerre ezala ba guerre froide ezala normal na ndenga musique ne bi kenel ni ko na comme artiste nanga ne bi ke mususu mutu mo pa roya bo ezala bongo zo mona eza ba guerre froide eza ba guerre mo boteke to vandisa ngona motema e ko mamnake ba place mususu o ko tetande na so 2 minutes ndenga panzama na poto yeba likola ba guerre mo bo inutile lelo ba kata eko comme de pengle ce que ça le ba mususu ba artiste mususu auto ka ko finga te biso to finga bango ana ba fanatique boni na mboko loka ba fali pupa ce ko ngamu to loka jamais tala ka fali pupa nenga ça mais na crasha na finga ba loka ba we ranson ba na fanatique oyo kota ba place mususu ke bonzo kande ve mo ka na alinga ka wera a mort venanga lo pesa mi na pesa mbote leader ba na London nyonso ba linga ka ba fali ba linga ka ba héritier ba mona ka ke yo finga ka héritier oyo kuta na couleur mo ba betio ba oh héritier mtatinda ki ba oh falite ba ça ba fanatique ya ba musicien et ça le kwanga na fanatique héritier so mutuma finga héritier carrément na oya em so na makasi ya robundiso te makasi na olekelo kana émission oso mona yona so yebisa batu so lingo créer guerre no ya bien so lingo yebana ko yebana na bandenge belé nde ba yebi okozana ka munene ko fa no peko bon ça va na balote kana ka makala liboso pa ko balote limu peko ba yo filmer o gaba atikane mona ko moteka msoko sa no pe restaurant na omo ko et ça la moi bien yo musano ko bando leka ko finga artiste o azo sa fierté ya mboka apisi ba artiste oyo bo défendre honneur ya mboka ngaba na ko finga su ni sente bo défendre honneur ya mboka lelo msusu o mona ke batu o ya sana bango belé bazo gérer ba famille na bango bazo liesa ba libota mobima yo zo lesa kombe est yo sana entreprise o yo bato na ebité Valdi na ebité internet en tout cas bana poto bana mkotomo que na somali malebe na suka mais car en occasion botika nga vraiment na souhaiter les sous ba joyeux anniversaire na père na vraiment Freddy Akimbe donc ya maman ko vaut que du bonheur à toi Freddy Akimbe mon belle solo sonake bat batala biso belé ba mère na Anizi tout depuis États-Unis d'Amérique père na Dadi Semi Blaise mon maman Swami da Roberto Elisabeth Mayangi Mambuta mère na Elisabeth Mayangi Mambuta magie de Londres bosé belé ba frère Guirlain Mayas double nationalité na Pession Mbote mère na Goroti Louveau zo pe na Pession Mbote ba père nanga Jack Pombo il y a centralisation de Paris président Reagan Ouassi so imam nazo ba na pesi na mbote ba Olga Mbimba moi sikitoko ba père nanga Roger Odiva va nationalité hollandaise ba Pichumbombo père nanga Pichumbombo en tout cas so la bien na pesi mbote ba na poto ba na mokibo comprendre nga bo legi mikolo makasi vraiment kuma bangele gi mo belé na mona batoka na yoka ba mpena kala bato ba komela nga vraiment yango na sali moi synthèse ba kombo na ba mpona saluer ba père nanga Pichumbombo na bike ba ça vraiment Olivier Mutondo double nationalité Olivier Mutondo na pêche bambo de Skozali yoka baraba bassa ba Weston en tout cas merci pour couleur vert ma pondu et comme de Kinshasa j'avais wata lilo basuka na moi 5 personnes au saluer lilo basuka ezaka ke valita bolonga pe na singa na singa pona mona raka yo mtozolia venzora zolia te boss na biso atrapika na biso nani ba boss was belé te boss na biso ken piana te o asomba ba jeep atala pe cannabis première dame atala pe cannabis ka validité atala pe cannabis amona mna que j'avais pas les kaka apesa ke pe ma bambote ba doye ba mdolo bela l'homme à la Ferrari vinabiso champion Caps Kapangala motema ya mère na biso Lisette Lokangi première dame talapika na biso na ndenge mabete ezaka ba venzora te fo fungola je biso beto lobaka na PC mbote place za talaka na yebi ko robenga Valdi na roleka na bosente batutu o balingaka la timo wata totorine ya tembe ba répétition na biso saisongi ba activité na biso on sabe même porte-parole go obongami na bongami ko porte-parole na comme attaché de presse privée entre ta porte-parole vous comprenez ngamo na sape marketing nyo surtout bureau nyo stuganga na lingu tu muta posa la pemela ngate na yebi ke kala mingi te na ozoza bino mais mikolo ngamona sa no promotion yona yebisa batu o balingaka
la team wata bato tout ya poto na yebike o bozoya ba séance ya répétition na biso o ndenge boyaka place de répétition na bovan wana et pas na biso boyaka wana chaque jeudi toza wana tozongeli ba activité na biso ndenge zala déconfinement Cécilie ba répétition na biso na Grand Kassai boya bato tout o bolingaka la bonne musique boyaka boyoka mwa bestrait ya mi ange mi démon surtout na bana poto o nyonso bozoya boleka wana Paula Schengen kilo ya bana Londres nyonso na bosanité mère nanga Olga Mbimba ya fina so Robert Bikakala ya Myriam Wete ya ba star nyonso na mama atika ngate Nathalie Babi ya La Sublime na bosani susute mère nangai Claudine Ebuka motema inteli ko prêtre maman Brazil Bokomba mama social mokonzi ya ba mama nyonso openda salep ndenge oui ba kaninga logo na 19h tala fa na la lavadi 20h juste na bimi tala ka man ifutami na 20h juste ba okay nanga penda ke oui na okay lala na okay ndeko lala na fan penda bona bia na bengi penda piano na bia piano na okay kasho bon amna ke babinga bozongise merci na maman Brazil Bokomba maman social merci na batu tout au bolinga ka janvier wata totorina ya tembe plus que tembe Guy Basket mon konze double continent merci no bambote batu tout bolinga Elvador le banquet na katsa Londres merci na binotou famille Mangoke Mobumba penda na polisi moi nanga Jarel Mangoke Mbote Isaac Parker mama Tina mère sucre et wana mama nanga na bosanité Laetitia Mangoke Chacha Kenzo bandeko nanga nyonso tout merci Jean-Pierre Mbote. En tout cas, merci à Monsieur Watala Bisson avec Banjilo et Belé, donc Bana Tchango et Belé. Cette journée, Miko, na kata Kinshasa, dans Parisien, Bana Londres, dans quel lycée ça vraiment Moulaï, na salué, ba père Nanga, ba Richman Hans Lessel. En tout cas, on a Miko na Kinshasa, bah c'est Belé pour se garantir. Père Nangaï, et m'a la fondation Lissalisi, et m'a la fondation Lissalisi. En tout cas, dans le monde péné côté pour saluer grand prêtre. Donc il Banda Téléma, c'est une Koyate, et m'a la fondation Lissalisi. Bah Colomon Fleury. Donc après famille Moleka. Batigla bango vraiment makambudo PDG mamila na pese mode donc siège ndé mutokio esila mutoke esila to na posa pinda ke climatiser na kata siège na yebike ba wario bolinga rapinda fimbu na fimbu makasi talaka ba place ba condition to sala ba émission to lingi pinda ke oui to lingi penza ke oui to mona pinda ke ba wario bo beta banani ba wario bien ba wario bo beta pinda c'était ata $10 to ngi pinda ke place on est à moi clim papa mon mec oui j'avais pendant son affaire na kati plateau na auto kati talane pour la condition ba wario pinda bocha pinda mama boko ça biso moi bien c'est tout na film tara 80 000 abonnés déjà tu dois attendre déjà ba 100 000 to bika mutu tout à s'abonner wana so bika bo bando chaba 10 siège na biso to sombiti biso to foot la té maman ya reçu na télé 50 maman de merci Janvier, en tout cas merci M. Botala Gibiso. Hier vraiment les papa français, motema Irène ou maman française. Venanga l'uson drame grand prêtre. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est ici vraiment que je rabaisse les rideaux de la porte de notre émission. En tout cas, vous s'abonnez massivement dans le site. Ciao.